Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend kaka. Il y a RO vraiment besoin émission na biso vraiment bande kolangai. En tout cas, nazane sengo ya ku ya lisusu liboso na bino devant écran na bébé écran na bino vraiment pour na to ya ko solola kaka ndeto mesana ko sala ba analyse o etali ba artiste na biso vraiment en tout cas bande kolanga. Toza wana pona ko pesa bino ba information to pe ko lobela likambo moko o tomoni kaka ndeto mesana vraiment ko ya koloba to mesana chaque jour vraiment na sengi na bino ba o nyonso o bokoti pour la première fois en tout cas bo s'abonner bo cliquer na cloche de notification pour que bo rater hello côté vraiment na pesi mbote na nga na famille bota mobimba na pesi ba pesha love en tout cas na pesi bino ba mbote biskap bozwami na pesi dinana et puis na pesi Badina chou vraiment ba mbote na bino partout vous êtes et puis na yemoko mama Belvi kandi la patronne balobi Poutine bango vraiment azobeta balobi babi film moko en tout cas film ou na ebité film ou eza suspense na suspense to ebité ko suka boni bandeko na ngai wana vraiment total ki 11e partie tozokota na 12e balobi film o eza matata eza ko yinda bandeko na ngai to ebité sort nini kozala en tout cas na sengi na bino nyonso ba o nanu boki kotala film na biso te chez Belvi TV en tout cas bokota vraiment bokota boki kotala film na biso babi film moko kitoko balobi vraiment armée de guerre et na makambo armée de guerre donc guerre eza partout tout moni kuna gesho ndenga kiko gangela batata mwasi na ya ba jeune en tout cas film oyo ezandi makamba dikonanga alors on a to découvrir ba leçon ebele na kata film na biso vraiment en tout cas ba leçon eza ebele o elekaka na ba famille o penda balobaka tel père tel fils eza na makambo so to mona kango te mais tozo mona tel mère tel fille donc en tout cas film o ezoteya eza na makambo ebele o nanu ake kotala te akotaki kotala bino pe ba obokotaka epa na biso awa en tout cas ceux qui n'ont beaucoup na kata chaîne na Belvi te boki kota na kata chaîne na Belvi balobi avant oya na émission na biso awa en tout cas kota na kata chaîne na Belvi TV ok kotala film na biso et puis oye awa et wante to kosola kitoko parce que okozala à la page titon nazolo babi ozo comprendre il s'agit de quoi tant otaki film okoyeba vraiment ton nazolo batona beta lisola gesho et sika pa 20 batantine ozo comprendre ton beta lisola ya vini kuna aindi sina mama na bango na mama kamba en tout cas ozo comprendre déjà que ezabo bon de kindaka voilà en tout cas bande konanga na sing na bino bokota et puis to lobi ba bokende pe na DDTV et pas yo babi Ezekiel 18 ezo le ka film mo kitoko en tout cas vraiment ba dinachou bokota ba famille bota ba pesha love to kota vraiment to matcha ba j'aime to tcha ba commentaire na ba chaîne na bande konanga vraiment ekosala bien. Voilà la famille, maman la likambo oto eli na mokona loto eli nini to eli ka likambo ya Gabi. Lelo ya Gabi ake poto en tout cas tout le monde était d'accord avec ya Gabi moto avec les sengo to moni pende bayambi na poto c'est parce que ya Gabi aza icône oto lo baka nyonso ya Gabi aza icône ya Gabi azo mérité o la mérité lelo azo mérité ba valeur po ye moko nde mutu alinga kine komi pesa valeur te ma réalité ya Gabi aza artiste munene ya Gabi aza mutu moko vraiment oyo asali makambo ebele na mboka na biso en tant que comédienne a presté vraiment asali musana kitoko pe tamulai alors abale ko mérité oyo lelo aza lelo la ndenga ki pourtant en tout cas tout le monde était d'accord et puis contente d'avoir ya Gabi na Paris. Alors bandeko nanga to mona ki ya Gabi ndenga sala ba sortie médiatique ni na Congo na ebité fezaki nini oyo bandeko sala ya Gabi asala ba sortie médiatique aloba n'importe quoi contre Belvi aloba nyonso wa ko ba contre Belvi mais subitement to moni ya Gabi ake na Europe ake na Paris ba yambiye na émission ya Mige kokamwa ya Gabi abalusi maloba ya Gabi ekomi lokola ndeti yena Belvi bazana problème te mais ezande que à jusqu'au demeure liboso ya ba conflit oyo ye moko abimisa contre Belvi azui demeure liboso bande kolanga
ton andaki émission oyo nazaki vraiment na musala nazaki tant ko sala émission tinabaki en tout cas tinga na la ifuna ya ko sala émission na ko lobela likambo ya Gabi. Ya Gabi. So totali vraiment bien. So ko koti na chaîne des mères. Au moins esika moko te des mères afinga. Ki bino bo confondra ko finga na ko talisa moto. Boye baraté. Et puis là au moins na sala constat bo comprendre ka langage des mères. En tout cas na sala constant les pas la bino nyonso. Bo comprendre le langage des mères alors il est très difficile pour que bo comprendre. So bo continue avec mission des mères bon moi esika mo ta fingi ko finga. Et c'est différent là au bino bolo bakawana. Et c'est différent. Alors, ya Gabi lelo avec des mères ndesco abaki ne kulus. Bon, tout ça la analyse ya bandi konanga. Ezaka analyse tout ça là. J'espère que bino bo assista na ba débat o ezaki na réseaux sociaux contre ya Gabi na ndinga bande ko lobila belle vie biso ne so vraiment tout ça qui wana et le konye ça qui ya Gabi ndo lobila belle vie bongo. Et puis des mères, ton des mères ayeko sala ba sortie médiatique non comme ko sala contre ya Gabi, c'était juste à partir ya Gabi ndenga comme ko lobila belle vie. J'espère que c'est ça. Alors, lelo sibitement ya Gabi, atali o inenge ya banda qui te kolobi la belle vie, directement ya ndu koloba ki des mères ne muta poussai. Siko o des mères ya bande ko des mères azo finga ye na télévision attend que nan babenga baba nan attaché de presse ya Belleville azo finga ye la télévision mais il a Belleville baza très bien baza na problème mais Belleville andimi attaché de presse na a finga ye donc ceux qui demeurent avec qui tant ko finga Gabi c'est que Belleville andima kango alors yango ça dit que yé azara na problème na Belleville c'est juste ça azara na problème na Belleville ya Gabi est-ce que tant on lobby maloba wana yo moko vraiment na mutema na yo Yom to lobara ozaka ta vérité. Est-ce que tu t'en obisi maloba la yom la conscience na yo zo reprocher ne lo ko moko te. Conscience no pende reprocher ne lo moko te. Ti ndenge yo ko finga Belleville. Pour Belleville ça ki onini. Oui, c'est bien bon. Ceux qui attachaient des presse à Belleville m'tabande ko loba. Est-ce que oyebi ceux qui Belleville ont reproché qui demeure ou pas? Pourquoi pas attends que relation yo avec na Belleville. Pourquoi pas yo linga ki autour na Belleville? Est-ce que yo zoka temps ya ko benga Belleville pour lo sola ndengo lobi boza ki très bien boza bien na Belleville boza na problème te mais eloko yo mona ki mabe pour attacher les presse ne a fingi. Ce que ton ya finga ki eloko yo mona ki ya ko sala ya ko répliquer ko finga Belleville. Pour la ligne to finga ka des mères. Donc yo mona ki des mères a finga ki. Pour nga mona nga biscuit des mères a finga que des mères a sala ka analyse. Alors, si ko place ni yo mona ki ba finga que ton mona ki des mères a finga que point ni to ki pa na yé moko des mères et pas Belleville le bakaka juste que Belleville otiki attaché des presse a finga nga mais yo côté qui vraiment la guerre na Belleville na yé ko finga oté asale lo guerre té yo côté guerre na Belleville ti bazo beta lisolo ce qui est qui pèse on a ya Gabi yo posa on a ozo confirmer et pourtant yo zo tant ko vendre na Belleville ya Gabi les na poto ya Gabi malobe changer que on a Belleville boza na problème de té pour mes amis oui Belleville a un problème noté mais yo za na problème na Belleville yo za na problème à Belleville oza na problème à Belleville yo za ka vérité oza ka ta vérité pour les siko pourquoi pas ko loba vérité na problème yo za ka nango contre Belleville oloko makobima na basima ba des mères okoma ko loba loba ndengo zo loba wana c'est archi faux et puis au sombi moi maîtrise en peine na poto en tout cas son maîtrise en sombi so que ezalaka bongo et ezala bien et ezala vraiment bien en tout cas continuer la maîtrise voilà parce que yo moko se rendre compte que au dénigrer bande ko ba comédien na ndé moko sakanati ce ko ka batano dénigra lelo yo ndé basali ki yo za na poto. Alors j'espère que acto en sa sali était yo tu opesi ans ba merci voilà siko na makanisino moko bosa ni ndengo finga ans o bosa ni nyoso oyo lo ba mabe pona ans ndengo célèbre mission ndengo tout télé ba bordir o bosa ni. Alors elo kwa na vraiment nga na osinga no yaya et interpeller et ça vraiment na mutu na yo oyeba ke non en tout cas na tambo ce qui mabe so na zongi na Congo na ebandeli ya kotambola nazala yaya nazala pena yaya nazala bien na ba bandi kolanga ba comédien botika guerre za ba chroniqueur ba chroniqueur ba chroniqueur maman ba chroniqueur papa
botika guerre eza pa na bango botika guerre eza pa na biso bino moko baartiste bozotia baguerre ndeti ya Gabi ti okomaki na niveau oyo balokobimisa bêtise ti na réseaux sociaux ezaka po attaché de presse ya belle vie afingaki yo yango etindaki yo ti ememaki yo mpo koma koloba babêtise non non en tout cas excusez-moi pour la Gaëtan auti koleka par rapport à tant moment bango azwi visa pour ke bavoyager nde Gaëtan azwi temps ya kosala l'émission et puis lo moko na retenaki epa na ye alobi batuni ye maman na nga aboyebaki Gabriel c'est ma mère elle restera toujours ma mère oui mutabo yango aza te batuni question bato yokanti moto kofinga mama na nga yokati nga vraiment na otina oza temps ya kosolola na ye wana Gaëtan mutalobi yango non, oui, nous sommes d'accord avec toi. Maintenant, la journaliste a tout dit à l'obi. Alors, ceux qui maman na omutu a bandi. À l'obi, oui, namonaka, maman pas bandaka, oui, namonaka, mais elle restera toujours ma mère. Wana Gaëtan. Donc, pour dire que, ata yo ki maman na finga, nyoso maman na koki ko sala, elle restera toujours ma mère. Donc, pour dire que azakane d'accord, ma maman bango sala. Mais maman bango tonga yaka la télévision, le bake, mwana nanga akotaka makambo ti alors tomoni Gaëtan a préféré aya kokotaka to mama bango azwi visa nde le ya andimi aya kosala sortie médiatique banda kala to bafinga mama bino zala wapi tomba yaka na télévision pour koloba pour la mama bino zala wapi et puis bato bafinga mama bino te ba otani na tout droit pour en tant que mère attends que yo Gaëtan oza na fiancé so pe moi si nanda on ne sait pas oza na bana koyoka koko azo bisa ba dire oya Gabi alobaka est-ce que vraiment ça t'arrange ou bien le loka pour monique maman okende poto yango esengela ki oya koloba bongo oya kotalisa so ki pe ndenge nini c'est vraiment la honte binot bobe sa jeunesse à lelo bobe sa jeunesse à lelo vous êtes d'accord nanyo sezo les kabakama bedon bino bozana bino d'accord pour vous c'est normal. Nous faisons les cabos trouver nous normal donc je ne sais beba nango pour na bino ba comédien mo boy o boye lelo babi comédien za muto ko éduquer masse mais bino boye pour na ko luka ko bebisa na bino bato bazo tala bino mutu moko ba nga na sepela na Gabi nga na ko exemple ya Gabi to na exemple ya Gabi exemple ni bo pesa na ba o nyeso balinga ka ya Gabi to ba sepelaka na façon ya Gabi azalaka bo pesa bo exemple mabe alors ba mbuma mabende bazo tikala na Congo ole to zala na bato ya malamu ba mbuma mabende bazo ya okoyoka ya Gabi émission salo zoka ndenge bato bazo commenter Gabi to linga ko kapona bo pour dire que abendi no bato belé oyo ke bazo refléter image na ina comportement ya mabe tala Congo ya lobby tala bisika tozo kende alors ya Gabi ozoko éduquer masnani c'est vraiment malheureux et puis et là on a remarqué Migi azo posé ba question Migi a posé ba question Migi c'est un journaliste a posé ba question ngana lobango à chaque fois kita yo mutozo kolanda oyo ko sala émission yebani ko répondre et dans la question que va poser qui est Gabi kuna boye ko répondre est-ce que Migi a côté qui na nzoto ya Gabi to na munoko ya Gabi pour ya Gabi répondre non les questions va poser qui est agine a boyi à répondre est-ce que Migi a côté na munoko ya Gabi te yango na lobaka tango zo ko le kana émission faut ko za sage so mo no sage te ko le kate pour dire que ba journaliste ne ba poser ba question ya ba trappe non yeza musala na ye un journaliste son travail eza abimisa o eza katino o eza ya ko bombama il faut luka bimisa ngo alors kita yo ya ko yeba ndenge nini ya ko répondre so ko moni que non question so na répondre ngo ko sala be ko sala o répondre na oti na sepela na mama bakata ba yambaki na émission azo pesa makamla bonde ba okende ya voyage na bango o sentir que immaturité o ezakati na mama ibakata ba tout ne mutu ba répondre calmement ba tout ne mutu ba répondre ata ko tu ba solate mais azo répondre na ye calmement pour dire que bon mon émission ba sela ngo émission mama ibakata sali yo monongo ebeti ba bordir to monongo esami o ba sala sa ba émission ndenge za ka émission moko leka kuna ba ba yeba ndi ko sala ba émission ba fingi to ba sali be rien parce que avec ne loko moko mabe o ese leka ki wana ti parce que elle se respecte
ozomona elle se respecte balobi te ke ba maman ebaka tende bazana balobaka te balobaka to ebi ke maman ebaka ta pas lobaka mais amitia na rang ya ki maman amitia pena pour que ba manquer te na vie nde tout le monde ba maman vie ba se respecta na ba réseaux sociaux mais à Gabi aussi respecta ki ti alors ndengo ke poto nzamba salo grâce tango zozonga ya Gabi en tout cas mise vraiment respect wana lata yango soki l'équipe peut-être ba haine ya omte bande ko sala bongo peut-être ba guerre d'esprit mbonde ko bimisa po ani peut-être au mona baninga ba esima bazo ko avancer te na monde nga théâtre monde nga comédie osali et foutioté soki zaki po na bongo ya Gabi lelo pe déjà monde nga ko mo futa yo OK poto omoni poto pona makambu na yo ya théâtre alors fongola motema na yo zala bien na bande ko na yo na ba collègue na yo bazala ya kala bazala ya sika zala na bango betika ba sortie médiatique pour na bande ko na yo pour soki yo zo continuer ba sortie médiatique pour na bande ko na yo ba comédien balinga ba bengisa yo te ka ba comédien wana o yo zo finga ndi ba sali pe ba bengisa yo alors ezel leçon munene nga na loba na yo ete ya yo eza vraiment leçon munene et lo que c'est lenga na ko loba ka c'est parce que yo zui des mères au quotidien des mères na makam na yo au quotidien des mères yo zo ki temps ya ko sa be mission zona mbela yo moko mitala vraiment be mission oyo sala ki n'importe quoi na wifi ezali zona wifi vraiment comment ko tala bandela be mission nyonso oyo bande ko sala yo moko tala ko te peut pas de mère tala be mission de mère bande ko sala o ta place ni o de mère afinga kio to pe nan a déclencher guerre oyo yana yo na Belgique yo moko mto banda kian alors ba dire no envers Belgique qui malamti tout le monde américain ko ya ko sala be mission même ngayo na ki ko sala mission pour dire que ya Gabi OK donc ma be vers Belgique tout le monde c'est pas seulement des mères tout le monde a nga Belgique en tout cas bande ko sepana ba dire na yo te. Alors quand vous venez na télévision ko loba mabe abatu boye ba te so batu ba pour ko corriger bino na mabe na bino boloba ki ale boko mio ba impolio ba non c'est pas ça yaya boye ba ndeni ya ko se comporter boye ba ndenge ni ya ko vanda na ba leki pour que ba leki ba se ba respecter bino nde ba yafu boye ba ndeni ya ko vanda na bango lelo ko lecha des mères pourquoi okoki olecha de mère et le côté fardeau oyo memi oyo ça qui est pas Belgique et puis obosani Belgique waza nani bozaki na Belgique ndeni okomi ko bimisa ba n'importe quoi obimisa ba mbonga ba kisi obimisa ki Belgique qui pas famille obimisa dans makamyo sone belé wana ya Gabi yo bimisa ki on kapona de mère afinga ki ya Gabi to tika ko ya Gabi boni ko balola maloba be ko ya na biso tika ko ya tika et bella maloba oyo bimisi pour la belle vie pour que attaché de presse na finga kiyo soit disant ko finga obiso to ebité yango na ya Gabi on ndimi ko bimisa maloba belle wana oyo bimisaki en tout cas c'est pas gentil c'est pas vraiment gentil tous à la gentil tout tika vie oyo zo mener ya nanga ya kitoko to sokoli bongisa nzela na yo bongisa nzela bakoko na obana obakobota bazobota bongisa nzela na bango bazala bien bongisa nzela na yo bazala bien et puis mige niveau fingami et pas baba cook wana ko bato msute baba cook penza ke nani o ya mige ozo ba opposer ya Gabi ba question bongo pona nini oza ki zengi la famille na ko tshela bino ba commentaire wana oza ki zengi oyebi na ebité niveau ya ba fan oyo en tout cas na ebité niveau ba fan oyo ba coupe na ebité quel genre de fan bozali bondi bokipa place ko finga te bokipa muto ko finga te Aza journaliste ya posé ba question na quitte à toi ya ko yeba nini ko répondre bo finge pourquoi pour miga sali bino nini. Vraiment, c'est la honte. Honte à vous. Honte à vous. Ton miga hotel ba commentaire na tel baba ko niveau ba fingi. Bo salir image asila na lo ba er nyoso. Bino bo salir image asila yango. Boyana te pona ko aider sila mais boyana pona ko baby sa musala na ye. Boyana pona ko détruire image na ye, pona ko détruire nyoso ya ye. C'est vraiment malheureux.
parce que fan azakana pour soutenir ndeko muninga muto azolinga akende liboso et non pour kolukele ba problème ko bebsele makamna batu akabona na batu non wana za fanya malamu te fanya malamu alingaka artiste na ye akende liboso alingaka artiste na ye azana batu avancer bino bokati meilleure façon bino bomona ki ko kabola sila na batu yango andi la meilleure façon ya ko faire avancer sila non non et puis si la soit comprendre était ils a passé avec le temps to kende to ta makamninga ezo kende biso to ya ka koloba biso to ya ka ofinga te to ya ka koloba to lingaka droitire kota to lingaka to sala ba concurrence moko loyale c'est tout. Alors bino de bon même biso na anglais o mais biso to tikala ko finga te mais to bando ya ko sa ka ba recadrage so likambo koloba eza to bando ya ka koloba ko pesa conseil koloba ata lelo eyokani te mais un jour eyokana pe ko sala musala sur les réseaux sociaux. Voilà la famille on kanaki koloba en tout cas ceux qui te lobi ma bebo limbisa biso hein ba o pe ba se pe en tout cas beau s'abonner beau partager beau liker beau commenter et ko sala biso bien vraiment tout qui na film à faire belle vie tout qui ko tale ko sala nga bien. Quant à moi je vous laisse on se retrouve à la prochaine.